Ezangai honorable Wivine Ramazani Shadari. Vraiment makambo na moni nane komela ngai te. Ezalaki na 3h40 du matin. Bajier na batu mususu batalaki na tenue civile. Bakotelinga na ndako moins 40 personnes. Babandi na chambre ya jeune garçon na ngai. Batraumatize ye. Batie maminduki. Akende kolakisa place papa na ye azali. Bakomi pe bazui papa. Bakoti ti na chambre. Bake bazui papa. Bakiti ne na se. Bazui na bone na ngai. Bazui 3 policiers na chauffeur moko. Ngana lobi boke na ye wapi eroyo. O te toeka kozwa ye. Siko boko zwa ye boke nene wapi eroyo. O te toke kaka tokozonga na ye. Ye aza mtu munene toke na ye kaka. Ngabi mtu munene bozwa ye eroyo. Boye ata na convocation te, boye ata papier moko na tuni bino ezate. Boko zwa kaka mtu boke nene na ye ba place boke na ye te. Boye bisanga place boke na ye. Vraiment na insister me mutu moko te ayoke lingai. Ngana lobi sirse azape souffrant. Nazui ba kisi na ye, nazui mai, na kende nala nanga bito kende kasibiso nyonso, ngana ko pesa ye ba kisi na ye. Na komi na mutuka ba matisi papa na mutuka ba kangi porte bazalaki si jipe na bisi moko ya pembe. Ngana lingina na mata na mutuka baboyi batindiki ngai tina se. Bango bakei ngana tikali ti sikoyo komi 10h. Nano na moni mobile nangate na yebi pe place azate. Nde nazolo baboye nga nazo kende na aner na état major général na présidence na kokoma demiape na kokoma bala kisanga place batie Shadari bala kisanga place batie mobile nanga Shadari aza politicien non armé mais aza politicien opposant. Vraiment na regrette mingi na gouvernement oyo toza biso nyonso bana ya Congo soki Shadari azalaka na problème na gouvernement oyo nde abimaki mais aza awa bo interdire ye abimate azalaka na ye awa soki alingi koloba lobi en tant que opposant politique ye aza opposant armé te aza opposant politique alobaka soki alingi koloba alobi mais lelo boye kozwa ye na sens nini na cause nini toyebi place mtu azate vraiment bola kisanga place mobile na ngazali